Bonjour Bandeko Balandi, ya musique. Affaire million, sotoloba 985 000 dollars au baza koloba. Pour na assistance ya gouvernement ya Chilombo na concert ya Fally Ipupa. Bandeko bobo sanateke na chaque événement ba opportuniste bazanga kate. Na chaque événement majeur ya boye na entourage ya Fally ekozala pe na ba bandi. Fally tango abetaka ba concert na ye mingi azana ba producteur na ye na maison na ye oyo baza kolandela makambu na ye. Oyo tozoyo kalelo ya 1 million eza makambu ezosalema lelo pendant que Fally asi anosaki Stade de France na ye et puis akomaki déjà na plus de 90% 91% ya ba vente. O makambu zo kasika ipa ya ba ministre soki ya culture bazo senga mbongo bandeko bobo sanateke vient na biso oyo aza numéro 1 ya ko lakisa musapi eza Zakari Bababanswe. C'est un monsieur qui ne rate pas les opportunités. C'est un monsieur qui a toujours cherché kolia kozwaka bapare na ye. Tangu kaka na monaki ye na entourage ya batu oyo baza sima ya Fally po na stade yepe bachepe na kati. J'ai vite compris qu'il y aura problème kobimela kuna parce que le monsieur Zakari aza mutu alingaka kolia. C'est un monsieur alingi mbongo. Soki bomoni makambo ya mieux bandi kobimela botala ba vidéo. Zakari azalaki déjà na ministère ya culture et pas maman wana. Tant mususu akendeki na marque na ye mais comme aza frappeur akena ba plan ba projet na ye amemi yango po na Stade ya France oyo tango mususu Fally atikala pe kotinda ye te atikala pe kotinda ye te. Mais comme ya lingaka bisala sala ba visibilité alingi alu azwa mbongo na sima ya ba concert ya Fally. À chaque fois na yebisaka bino ke ce n'est pas parce que tout le monde parle trop que mutu wana akomi important. Zakari aoki kozala proche ya Fally mais na ba makambu ya boye Zakari n'est pas une bonne personne kozala wana. Naza siri un certain aoki komi kosa eza supposition eza analyse. Zakari tango akendeki kokutana na mama na dame wana pona makambu ya stade ye moko azalaki na ba plan na ye ndenge akosala makambu parce que yalingaka toujours asala makambu balobaki ye pe asalaki. Mama oyo tangu mususu amonaki likambo yango non il faut asala yango publiquement pendant que Zacle ayaki nango basala yango na ndenge ya kope na bango. Mama tamsu Zacle azozela babenga ye mais mama abimisi a publié yango ebimi libanda yango esali polémique. Zacle ye moko po ami protéger a protéger kombo na ye ami longola na kati azalaki le premier ko kima na réseaux sociaux komi longola pendant que c'est lui qui a été déjà au four et au moulin avec maman ya ministre ya nini ya culture. Zacle na 90% nakoki ko se tromper mais c'est lui qui a causé ba désordre wana. Sika eloko tokoki komituna parce que na banani oyo ba Edi Badiata baza ko démentir makambo wana Fally de près de loin aza kuna te. Sika mutu akende ko kutana na mama wana eza Zakari. Chance à 90% eza Zakari mutu akendeki kuna. Tellement que kope bimi libanda akomi komi sukola. C'est lui qui est l'auteur ya désordre. Encore une fois, concert ya Fally Ipupa ekolobisa batu ekomemisa batu ba problème na ezana batu ba kolinga balia sima ya Fally. Tellement que organisation ya Fally eza connue par certaines personnes. Zacle naza siri aza na kati ya organisation wana te azaka ka batu oyo bayaka ko soutenir mais na kati ya organisation kuna aza na kati te parce que eza organisé na ba manager na ba maison ya production eza rien à voir avec Zakari. Zakari alingi a s'improviser na nzela ya kolia. Fally Ipupa aigle image na yo mutu ekobeba eza na batu oyo il faut ko écarter na entourage wana po
okende kobeta concert na yo na kimia avec toute propriété na nzoto. Na lobi propriété te, na lobi propriété. Il faut ko bate la image na yo Fally. Entourage na yo sans Zakari Bababaswe ezalaki bien. Lelo ozo bakisa batu. Ba risque ko baby selope makambo. Les gens que vous avez déjà Fally derrière vous vont bien vous accompagner parce que concert ezo betama na poto. Batu oyo baza censé ko sala marketing, il faut basala ngo na poto. Zakari waza koya kosenga, c'est bien ministre de la communication bakoki ko sala likambu, c'est normal. Mais ezala teke ba oto oti kotala kotanga na ba papier wana, ce sont des choses qui n'ont pas d'importance. Lelo sika Fally a risqué ko zwa problème parce que population na nou baza ko souffrir. Tangu peuple baza ko yoka emio eza ko bima pona Fally. Imaginez-vous kanda ya population, kanda ya ba opposant, kanda ya ba politicien, kanda ya batu nyonso wana po bakola ko loba lisusu. Fally pourquoi ba pesi 1 million pendant que population baza ko kufa. Avantage nini Fally a kozongisa la peuple, a kozongisa la congolais. Ba makambwana nyonso ekoya kolata Fally a kozala mutu mabe, mais ce n'est pas lui qui a engagé cela, mais c'est toujours un bandit ya Zakari Bababaswe. Un papa on a lobaka toujours bandi. Soki batu bazala kamayele, Zakari aza mutu ya ko memaye na cercle rapproché te. Awa soki concert ya Fally pour pas réussir, akoya koloba grâce na ye nde salaki babiloko wana. C'est un monsieur qui cherche de gloire. Alingaka baloué balobela e kaka. Mais monsieur wana aza ko ternir déjà image ya Fally. Fally n'a pas demandé l'argent parce que tango basala ki déjà annonce à Stade de France, basala ki na budget déjà oyo ezala ki capable, ezala ki costaud ya ko tenir na concert wana. Lelo soki nani makambu ya bambongo ebimeli, c'est parce que mutu moko aza sima ya Fally akoki kozala net aza pour Fally mais aza indirectement ko salir ko ternir image ya Fally popa. Mutu wana eza Zakari. Ata ayena bilobela ko se défendre, mais c'est lui qui est à la base. Ye mutu bamona ki na ministère kuna eza mutu mususu te. Mais lelo entourage, communication, groupe ya Fally ba démentir makambo wana. Alors euti wapi soki ministre mama ye moko azako bazako lobelango. C'est Zakari qui a été là bandeko, c'est Zakari qui a été là. Zakle akoki kozala jaloux pe ya Fally parce que azana katia pa organisateur était. Akoki kozala pe mena Fally pona ko sekisa ye. Mais si makuna poisa la ye mabe. Déjà toza na à peine un mois. À peine un mois ya annonce déjà problème est bandi. Un mois. Problème déjà bandi. Ya mbongo. Donc ba miyibi bazako bima. Bazako bimela déjà. O balingi balia sima ya Fally. Ba miyibi. Na un mois. Et bongo tango tokoma tina mai. Na toba na avril. Lelo na nous tozo mona ne makambo. Donc toza na 6 mois ya ba problème ko bimela. Premier mois déjà problème bandi. Et bongo les 6 mois o etikali. 6 mois o etikali kozala problème ya makasi. Donc Fally il faut yeba ndenge ya ko équilibrer, ndenge ya ko juger, ndenge ya ko gérer entourage na ye. Qui va parler à son nom et qui ne veut pas parler à son nom. Tolo baka soki mama oyo abimisaka ba fe wana te, abimisaka mbongo. Ta mususu pe Zakari ngaki ali mbongo wana ye moko parce que muto ngaki alobela makambo yango te. Mais comme balobeli yango Zakari bimi liboso kolobaki alobaki makambo wana te. Qui sait que alobaki makambo wana te? Ye azoa ko se défendre parce que azolinga te Fally ba mona ye ba aventurier, azoa ko se défendre. Papa wana aza papa ya songi. Zakari c'était vieux ya songi. Nzala muteza ko sala ebo ko moyibi alingi ayiba. Ce sont des gens qui aiment toujours voler, qui ne passent pas à la population, qui ne passent que dans le ventre, na bango, kaka bango. Et puis, nous, ministère de la Culture, babi misa 1 million.
E bongo lobby tangu wera sona okende. Tangu su fera okende. Tangu inospe okende. Bango nyonso ka bakobanda kobimisa mbongo ba 1 million. Est-ce que mbongo ya ministère ya culture eza fait pona biloko wana? Ya koluwaka babisi. Ya koluwe soki ba biloko ya ba symbole ba symbole soki ya ba biloko bazo koma na papier wana. Est-ce que Fally a besoin de ba biloko wana? Ba concert ba buba baza ko beta kuna ba Nigeria bazo beta kuna. Est-ce que biloko bino bozo proposer basala kango kuna? Comment bozo mema biloko moko local? Bozo bambango na Fally boza ko loba aza international. Comment boza toujours ko attaché Fally na biloko o yaza nango posate? Fally azobeta ba concert na poto. Sa biloko wana. Azobeta ba concert na poto. Sa ba soutien à gouvernement. Concert na munene oti ko beta zaki yu arena. Nani muto yaki ko tia ko sala secours. Lelo nde bomoni secours. Lelo nde bomoni secours. Bandeko makambo eza Fally te. Makambo o eza Fally te. Zakari mutu aza sima ya kobebisa image ya Fally Ipupa. Zakari mutu aza sima ya kobebisa image ya Fally. Mutu mususu te eza papa wana. Et puis akoya koloba nga mutu na fabrika po na ngande concert wana esimbaki. Papa wana kaka. Fally na yebi ke akoyoka na eta musu message yote. Mais ba oyo bayebi ke Zakari aza wana pona ba intérêt na ye. Aza pona Fally te pona intérêt. Aza prêt pour tout. Pona kaka ayiba azwa quelque chose. Yango bozo mona abandi déjà komeka ba porte. Soki babimisaka ba secret oyo te. Tangu supe ba mbongo wana Zakari ngaki ali yango ye moko soki ebimaki. Tangu supe si ebimaki ba fiche zako bima après ko bimisa mbongo. Poko mona ye ko wangana na réseaux sociaux si ayibaki mbongo na si akendeki na ye. Preuve za wapi? Bandeko Zakle aza élément nuisible. Zakari Bababaswe, c'est un élément nuisible. Nuisible pona nga, et ça n'engage que moi. Ye mutu aza sima ya ko bebisa image ya ko tarnir image ya Fally Ipupa. Eza Zakari. Ngamu tunabino Gilmas na sali mwa émission sali mwa par na nga na likambo wana. Yango bozo mona sika ba Goloa, ba communicateur ya Goloa bango tout actualité baza nango te bakangami wana koloba n'importe quoi sans même ko analyser ba contenu, ko analyser les fonds ya likambo. Pona bango bayaka na superficiel kaka o ba komi kaka bo banda koloba n'importe quoi. C'est l'image. Est-ce que Zakari azako kanisa na image ya Fally? Est-ce que Zakari il a bien calibré avant ko sala makambo yo? Lelo se image ya Fally nde bazako bebisa. On a loba quitté. Point de vue na ngai ya yote. Partagez, commentez, on est ensemble.